Tozali na Afrique du Sud, précisément na Western Cape, na ville oyo babengi na kombo ya Cape Town. Awa bisika tozali eza bisika oyo babengaka Armand Tungulu epa ya communauté congolaise ya Afrique du Sud, Cape Town précisément. Confusion ezali na kati ya communauté congolaise ya Western Cape. Division ezali na kati ya communauté congolaise ya Western Cape. Koswana ezali na kati ya communauté Bakabwani. Okoyebi sabino bato ya M23 oyo bazoli mbongo ya M23 tokolaki sabino bango. Biso tokolaki sabino bato oyo bakoti na M23 tokolaki sabino bango. Ozala kanto tokolaki sabino bango. Bokoyoka. Oyo zomona oyo eza mikakatano. Kongo eza na pasi. Eza na problème. Diaspora congolaise ya Western Cape to oyo babengi DCWC na Afrique du Sud précisément na Cape Town Western Cape. To communauté congolaise bazali divisé, bazali ya kokabwana. Nini ezo kabola bango? Ingeta. Bon, na minute tozana matungulu place tozana décision communauté. Na minute tozala gouvernement d'urgence na ndenge ya Western Cape, na ndenge ya DCWC. DCWC eza ya kopanzana. Tozana de comité. To comité nini ezo représenter DCW na minute oyo ebanité. Comité nini oyo ezali na statut ya DCWC ebanité. Statut ya DCWC elobi nini? Est-ce que ezalaka eyebani nanu te? Est-ce que DCWC ezali ONG eyebani nanu te? Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na tosolola Congo nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga tozali na Afrique du Sud précisément na Western Cape na ville oyo babengi na kombo ya Cape Town. Awa bisika tozali eza bisika oyo babengaka Armand Tungulu epa ya communauté congolaise ya Afrique du Sud, Cape Town précisément, mais tozana ville sainte ya Cape Town. Confusion ezali na kati ya communauté congolaise ya Western Cape. Division ezali na kati ya communauté congolaise ya Western Cape. Koswana ezali na kati ya communauté Bakabwani. Diaspora congolaise ya Western Cape to oyo babengi DCWC na Afrique du Sud précisément na Cape Town Western Cape to communauté congolaise bazali divisé. Okoyebi sabino bato ya M23 oyo bazoli mbongo ya M23 tokolaki sabino bango. Biso tokolaki sabino bato oyo bakoti na M23 tokolaki sabino bango. Ozala kanto tokolaki sabino bango. Bokoyoka. Oyo zomona oyo eza mikakatano. Kongo eza na pasi. Eza na problème. Bazali ya kokabwana. Nini ezo kabola bango? Pamba te. Ba diaspora nyonso to ba communauté nyonso to monaka bazalaka organisé. Bazali na comité oyo e conduisaka bango na bisika bazali. Mais ndenge nazoloba na bino boyo DCWC eza ya kopanzana. Tozana de comité. Tozana comité mususu. Ezoboya comité mususu elebi tolongoli ba oyo ezoyebana te nani azali ko conduire diaspora congolaise ya Western Cape na kati ya Mada City. Ba combattant nyonso baza déjà awa. Ba combattant nyonso bangwana baza awa. Mais tozomona ba soi-disant ba bureau te. Soi-disant ba bureau baza na réunion et pas mettre ninja. Place oyo bazolinga basala ONG. C'est l'ambassadeur Moulaja. Ambassadeur Moulaja. Ba infiltré ba M23 ba bazoya na kombo ya président. Papa Katesa wana. Azalaki wana papa Katesa ki wana. Papa Katela ba Azalaki kuna. Papa Katela Azalaki kuna. Mutu kana yeza azalaki wana. Ngomona ke ngote. Papa Katela ba vérité azalaki kuna. Kasi ayi biso vérité. Côté nini nto comité nini ezo représenter DCW na minute oyo ebanité. Comité nini oyo ezali na statut ya DCWC ebanité. Statut ya DCWC elobi nini? Est-ce que ezalaka eyebani nanu te? Est-ce
que DCWC ezali ONG eyebani nanu te? Est-ce que DCWC ezali ONG te? Mbutu ezali. Nini ekaboli bango batata ba mama bandeko bolingo? Ingeta. Bon, la minute où tu as la décision communautaire, la minute où tu as le gouvernement d'urgence, la dengue à Western Cape, la dengue à DCWC, la minute où tu es Banzi Massamba, avec secrétaire général, la porte-parole de la communauté. Banzi Massamba, aujourd'hui, Jimmy Kindefu, il a chargé des affaires sociales. Dotier Fiston Chimbalanga, Yé Azali, conseiller spécial en matière juridique de la communauté. Dotier Maître Couteau, des disciplinaires. Yaza des disciplines. La chargé des opérations, Dotier Pasta VIP, commandant Guilain, na Fanfa Kila Montpellier. La minute où parole et qu'elle n'est pas porter parole à la communauté, Banzi Massamba. Ingeta. Nous tenons sur le 18 mai 2025. Nous tenons aussi à signaler. Nabandeko Nyoso, Mutu Nyoso Oayebi Alingasa la activité Nyoso Awana Western Cape. Sans exception. Oza na obligation ya koleka na gouvernement d'état d'urgence ya DCWC pour l'activité na yo et les Kanakis. Soki oye na ndenge ou oluki batu oyo baza actuellement na carte gouvernement d'état d'urgence, nous allons boycotter l'activité na yo. Donc nous tenons aussi à vous dire que le coordonnateur Yene Moutou Ali, coordonnateur à DCWC jusqu'à nouvel ordre. Nous allons organiser les élections et donc communiquer nos dates aux élections pour ça. Ingeta. Chers compatriotes congolais, membres d'ICWC, combattants, il y a Western Cape, Cape Town en précision. Message, c'est un message moko ya makasi pour la communauté congolaise oyo ezali na Western Cape. Cordon Kikika de Paris, Obama, où azali ko coordonner état d'urgence, il y a structure na biso to bengi DCWC. Tozali ko suspendre l'activité politique nyonso oyo et kozala réalité na Armand Tungulu na DCWC. À partir d'aujourd'hui, l'activité politique nyonso oyo kozala opérer na kati ya Western Cape, il faut passer na DCWC oyo ezali coordonné d'urgence et pas ya cordon de Paris na bureau oyo ezali présenté le 18 mai 2025. Désormais, oyo nyonso ako s'engager au nom ya DCWC, oyo ako s'engager au nom ya ba combattants, oyo ako s'engager au nom ya diaspora ya Cape Town Western Cape, mutu nyonso wana akozala poursuivi na socio-développement pour na arbitrage. Et alors, rien que porte-parole oyo azali lelo mandaté, azali désigné pour na koloba makambo ya état d'urgence, ezali Pazi oyo akoloba na kombo ya DCWC, oyo akoloba na kombo ya ba combattant, oyo akoloba na kombo ya ba diaspora. Et cordon azali awa akopesa ba injonction, akopesa biso ndenge nini tokotambusa gouvernement ya état d'urgence oyo bauti koloba sikoyo. Tozali na ba disciplinaire compatriotes congolais nyonso oyo azali na groupe ya base Armand Tungulu dès aujourd'hui à respecter azala na discipline na kati ya groupe ya base Armand Tungulu. Soki accueilli au-delà ya ba instruction ya bureau disciplinaire na biso oyo ezali piloté na commandant Couteau, mutuana akozala discipliné, akozala sanctionné. Et alors tosengi ba compatriotes en ces moments d'urgence, tozala unis, tozala vigilants na baebalingi komemela biso mbilinga na kati ya communauté. Ingeta. Selon ba information na biso, selon ba caméra na biso ezali mbongo. Mbongo oyo selon il paraît euti na ba M23 batomboki. Misusu balobi et il paraît euti na union sacrée.
Alors comité nini ezolia mbongo ya ba M23 pe comité nini ezolia mbongo ya Union Sacrée ezoyebana nanu te batata ba mama bandeko aboli na yango biso lokola maison média mayangani na Politique TV eza devoir na biso ya kokita na terrain pe komanyolela bino selon ba information na biso mbutu ezali mingi na kati ya diaspora congolaise ya Western Cape DCWC. Est-ce que ekomi COP nto ezali wana pona kosunga communauté? Est-ce que ba congolais ya DCWC bayibi ke ba konzi na bango to comité o bango ba chaka ya DCWC ba komisa ngo COP? Est-ce que comité nini ezali vraiment ko représenter DCWC na kati ya Western Cape to na Cape Town? Biso lokola maison média to ko approcher ba comité nyonso tout to ko approcher de gauche to ko approcher pe droite po te to solo na bango to tuna bango mituna o to uti ko tuna awa ba manyolela biso mpote bino communauté congolaise Afrique du Sud bozo bopole bo comprendre nani azali ko conduire nini soki stati ezali elobi nini élection ya DCWC esale marandenge nini banani bavotaki comité oyo ezali en place oyo balongoli ezali composé na combien de membres oyo ezaba mituna oyo tokopusa na pembe na communauté pona kotuna bango po ete bayeba komanyolela biso mandat soki bavote comité ekosala combien de temps. Est-ce que bato bayebi ke bakonzi na bango bakomisa DCW COP wana eza mituna tokotuna bino ba congolais tokotuna na bango bakonzi mais biso lokola maison média mayangani na Politique TV musala na biso ezali ko te ya bolingo kote ya bomoko kote ya kimia tomona nimbala sima ndenge na uti koyebisa bino bobosana te ko s'abonner ko aimer ko partager tozali na Afrique du Sud précisément na Western Cape na Cape Town. Merci beaucoup, goodbye.